Bolingo Oyo, Karine Mokonzi, la baronne. Amour Oyo, Karine Mokonzi, la baronne. Asopesana Benita Yabe. Ou bien Azola Kisa Nabiso Tozo Monango. Tolobate Makambo Karine Mokonzi, la baronne. Azosala pona Yabe. Benita ezali bolingo te, eza bolingo. Bandeko nakanisa boyokango mem na bami d'avance ya Karine Mokonzi badiskitaka. Yvette Kalombo alobaka. Bato ebele na internet balobaka. Karine Mokonzi yo olingaka kaka ba defandaka yo o defandaka mutute o kotelaka mutute balobaka bongo awa internet bami d'avance na bato bazala na bango na internet na bazozo balobelaka ngo. Karine Mokonzi oyo azosala na Benita na Yabe vraiment eza amour. Nalobi te Karine Mokonzi azalaka na amour te ya bato a defandaka te, non. Azalaka toujours na amour. Mais Benita bino moko mbote ba papa ba mama bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando. Naba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Mais bamisusu boyebi bien. Benita azali oyo yemoko la baronne a présentaki biso. Bazali ba camaradité, ba connaissance. Amona Benita mbala moko. Benita alala alia ba estafa mbala moko. Ou bien mibale ayaki na anniversaire. Ou bien mbala moko ndenge ya lobaki. Me makambo oyo azosala akokosala ngo na mutu nyonso. Asalaka deja. Asalaka na bale King, Fally Ipupa. Me yo ozolandanga, ozotalanga, modèle la baronne azo défendre, azo lobela pona Benita. En tout cas, nandimite ozo douter nanga kezali amour vraiment ya makasi. Donc Karine Mokonzi azan estime makasi na Benita. Azwaka Benita na considération moko ya bien. Na lobi toujours te lokola ba misusu a defanda te azwa bango na considération te. Non. Azwa bango pe na estime. Mais nazo loba Benita azali connaissance comme inconnu. Azape starté, azape vedette te. Succès na TikTok ça ne dit rien. Na biso batamangala. Bato TikTok tu es bangote. Bayebani kaka na milieu ya bato TikTok. Awa bato bayebani bato YouTube na Facebook. Nandimite même ba star, ba influenceuse, ba vedette, ba musicien ivoirien, tanzanien, sud-africain, européen, boyebeli bango na TikTok. Non, nandimite boyebeli bango na télévision, YouTube, ba Facebook. Alors Benita rien. Ayepe poto nana kokisi 3 ans te. Azokende na 3 ans. Mais la baronne, vraiment modèle
azo défendre ye modèle azo lobela ye eza na kombo mosusu te eza aza na bolingo makasi na Benita aza na estime makasi na Benita aza na considération makasi na Benita bandeko eza mabe te po Benita na ndimi te aza moto mabe caractère mabe na ndimi te aza moto moko aza na caractère kitoko aza mwana mwasi moko ayebe ovanda na bato boyoki bien ye moko Benita aloba ntango akati classe na jeune âge na ye azala servante koservir na babar alors soki mosala asala ye wana elakisi ayebi kozala na bato po mwana mwasi ozosala na bar na boîte na restaurant en tout cas eloko liboso foyeba kozala na bato na kosolola na bato alors Benita ayebi yango très bien donc ntango asololaka na mutu asololaka vraiment bien natalaki live mosusu basalaki na Karine Pandora aleli mpo na maloba ya yabe Benita donc maloba na ye epesaka bato etiaka bato à l'aise soki azoloba likambo oyo etushaka mpe bato okokoyoka mawa moko nano yoka te il s'agit olela okolela il s'agit ozala pour ye okozala il s'agit odéfendre ye okodéfendre alors la baronne aza kodéfendre siko la baronne azali Karine Pandora te la baronne azali Karine Mokonzi la baronne icône a créé monde Mokonzi na YouTube alors Karine Mokonzi aza n'importe qui te aza n'importe qui te n'importe mutu te azali la baronne surtout na kati internet lisusu pe na monde oyo ya créa mais ndenge azodéfendre yabe Benita na situation oyo aza nango na kati ya la Chine plus de 55% bazokamwa baza pe d'accord te la baronne à défendre eza te balingaka yabe te eza nde bazomona situation ya makambo yango délicate bazomona makambo yango clair eza te bazomona yango flou ata bayebi ebandeli ti suka te mais bayebi oyo bazomona na internet sikoyo na kati ya la Chine ata natuni bango te ata nasali sondage te mais nazomona la baronne ye moko mpe azomona po ye nde mama YouTube ayebi ke au moins plus de 55% ya bachinois baza d'accord te ndenge ye azodéfendre Benita na ndenge bayebeli makambo yango ezali po la baronne akodéfendre akoloba ndenge azoloba po la baronne ye moko mpe alobi alobaki te ke yabe makambo asalaki eza bien alobaki eza mabe me bakoko tike bongo te donc azo jouer rôle ya avocat azo défendre mabe ya Benita te mazo défendre ba raison ya mabe na ye Benita en plus ko défendre azo sukula image ya yabe à part ko sukula ba image ya yabe alingi a lancé susu yabe achaye maboko avancé yango wana pona kosala nyonso oyoyo Karine azosala ezali amour ezali bolingo ezali grande estime ezali considération
ezali azo valoriser yabe. Donc alingi penza yabe. Yango wana la baronne vraiment tosambela ezala teke aboti mwana mwasi apesi ekombo yabe Benita. Bandeko eza bilobela te po oyo amour oyo Karine Mokonzi azopesa na Benita yabe soke lekeli 55% ya ba chinois. La Chine ya Karine Mokonzi ata bazoloba te elakisi surprise mosusu ekokoya oyo to imagine te po oyo la baronne azosala. En tout cas video oyo liboso tango ya balekaki ba chinois bazaki d'accord, bato tu ebele balingaki bayeba bazaki d'accord. Deuxième, la baronne ekoloba yemoko la baronne alobi vraiment bamonaki tina la baronne akodefendre te, mais oyo sikoyo ba chinois bayoki lisusu mokile yoki. En tout cas 55 ya ba chinois bandimaki te, baza komituna na minute oyo eloko nini vraiment etindi la baronne a continuer boy. Nga nazo yebisa bino amour, estime, valeur, considération, appui, mashamumenu mwanetu loaku ndenga zawana la baronne vraiment na yabe tosambela. Bon, nayebi ndenge nakoloba te, nayebi te soki nakoloba tosambela nini apesa mwana oya mwasi akobota kombo yabe te tokanga baguti. Non, eza droit na biso te, biso tosambela kaka bolingo ezaka bolingo tosali po oyo Karine azopesa na yabe azopese bolingo. Alors tokozala contre bolingo na ndimi te no, ata toza d'accord te, ata toza d'accord, ata tomoni ke la baronne côté mosusu il fallait pas, mais azopesa kaka bolingo amour. Alors azopesa eloko malamu, la baronne azobotisa eloko mabe te, azobotisa kaka malamu, azosunga, azolinga, azosepela, azo appuyer yabe Benita. Bandeko tozokamwa eza normal, nga papa na robo na lobi eza normal fona loba. Mais bon eloko ya kopesa ya kokata makambo eza te, parce que ezali tout simplement bolingo. Ah, bolingo. Bon, bisika mutakufaka mutu moko azangaka te asoveye na kosi, bisika mutu asukaka mutu moko pete azangi na mokili oyo, sans compter nanu kolo na likolo awa kaka na mokili oyo aya no secours na ye. Bisika bato ebele bakomo bendana balingini kopeso bolingo, bazo peso bolingo likolo bambote likolo. Alors na kaya Benita yabe mutu moko aye apese bolingo, mutango pe n'importe qui Karine Mokonzi la baronne icône mokolo internet ya monde Mokonzi azana empire la Chine bato ebele nsima na ye. Internet ya bato mangala efonctionnaka selon la baronne. Siko mutu wana ye mutu aye na au secours ya yabe Benita.
Bon, Benita, comme on a Benita, elle a kisi Beni. Tosa Susunin, osa Beni, par Karine Mokonzi. Onkolo, Mokilioyo, ezali penza elengi. C'est tout à fait normal. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Amour la zana, chaîne de ça qui topo. Il y a pas de JP Kiama, ta et boss des boss, ya ni a danger. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa isaote. Donc on a ko lekate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Amour la zana, chaîne de ça qui topo. Il y a pas de JP Kiama, ta et boss des boss, ya ni a danger. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa isaote. Donc on a ko lekate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Amour la zana, chaîne de ça qui topo. Il y a pas de JP Kiama, ta et boss des boss, ya ni a danger. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa isaote. Donc on a ko lekate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.